Bandeko na ngai toza na message moko ya pasi oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. Pasteur Mike Kalambai azo continuer ko enlever toujours ba journaliste. Tout à l'heure bauti ko enlever journaliste monsieur le juge kombo na ye ezali Taylor Mulumba azali journaliste ya télé Lisanga. Bauti ko enlever ye epa ya batu ya Mike Kalambai. Donc Mike Kalambai atinaki fille oyo bozomona wana kombo na ye Magali Kongolo azali journaliste. Bayebisi aya ko proposer émission et pas journaliste aya lokola invité mais nzoka ndete ba utiliser qui po baya na batu ya auditorat ba ko kanga journaliste oyo o panza message oyo o partager yango Mike Kalambai azali pasteur mais makambo azali ko sala ezali ya soni makambo o Alvin Kaka Shimba azali koloba ezali ya solo azali ko enlever batu la minute oyo monsieur le juge journaliste ya télé Lisanga porté disparu azomona na te o partager yango bazo tuna asali nini toboyi noko ayibi wapi ha noko non bakena si avocat na ya zawa okay noko okay na ibo poani pourquoi c'est pourquoi on a kotamé ko tokangie ko to fona ndenga kimia zoboya lebo kene mu malembe azoboya est-ce que to sani kene malembe si jume nous avons un mandat d'amener non sa capitaine na lobby boye bokena mutu malembe aza responsable papa alors bien kokendete soto sani mettre exemple comme ça ba na mettre zoya lobby mettre ça théâtre za éducatif ya biso to kokiana ndako mais si bino mettre zoya mettre na ya zoya aya to kokenda zoboya ko Taylor comment on voit boye donc la seule force reste à la loi nalobi ya telema Taylor nalobi ya telema kende telema nalobi ya telema akende telema kende telema kende yo asi ce que ça force que la force on met de l'ordre respecter la parole telema yo ka respecter kaye bandeko na ngai toza na message moko ya pasi oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. Pasteur Mike Kalambai azo continuer ko enlever toujours ba journaliste. Tout à l'heure bauti ko enlever journaliste monsieur le juge kombo na ye ezali Taylor Mulumba azali journaliste ya télé Lisanga. Bauti ko enlever ye epa ya batu ya Mike Kalambai. Donc Mike Kalambai atinaki fille oyo bozomona wana kombo na ye Magali Kongolo azali journaliste. Bayebisi aya ko proposer émission et pas journaliste aya lokola invité mais nzoka ndete ba utiliser qui po baya na batu ya auditorat ba ko kanga journaliste oyo o panza message oyo o partager yango Mike Kalambai azali pasteur mais makambo azali ko sala ezali ya soni makambo o Alvin Kaka Shimba azali koloba ezali ya solo azali ko enlever batu la minute oyo monsieur le juge journaliste ya télé Lisanga porté disparu azomona na te o partager yango fille oyo nde Mike Kalambai utilisé batindelo bafoto ya Alvin Kashimba ye mpe batindaki bato bakende ko enlever na akimaki bakamera caché ezwaki baimage sikoyo na kati ya image wana ntango osala oyebi Taylor bien lega chic osalela yango live ozopublie na page Facebook na yo ozwi osali live mpo na kotelemela makambo oyo le pasteur Mike Kalambai azosala ye kouta na États-Unis akomi kotindaka bato bakokanga bajournaliste ozo comprendre donc tout ça bongo nga so yo bandi live osali nga ata lien eza so papa bato basenga video fi oyo tindo eza nani okomo endani Magali Kongolo mais on tourne de quoi chic pour la se faire une vidéo pour la salle militaire fille oyo Magali Kongolo nde o Mike Kalambai atindi
Mike Kalambai atindi fi oyo pour akosa lokola azoya kosala émission. Vous comprenez? Nous avons des liens émission. Tout ça qui est émission, to buka ki Mike Kalambai. Donc, bangangama ba les gars na chaîne na biso ba bito ba pesa Mike Kalambai kisi. Wana ndenge to yoka ki na ba mama jabu ndenge lekaki. Parce que Mike Kalambai ba utiliser Magali Kongolo. Magali Kongolo comment on travaille na Mike Kalambai. Ne batindi akosa lokola la jour akosa l'émission Taylor ayeba quitter. Ozomona ba jouer na G. Taylor ayeba quitter. Taylor akasi ka invité normal à jouer l'émission. Nzoka nete fille wana batindi ne batindi bato ba jupe koti na bureau ya fiki na bureau na nga ba kangi Taylor ba enlever ba kenaye. So ti ba kenaye wana ti sur téléphone le ngana to filma kite mais ba image ba mususu ba filma ki. C'est un peu ça. Fille oui, à notre adresse. Fille, on ne Mike Kalambai utilisé. Natine lo ba photo ya Alvin Kashimba. Alvin Kashimba, yépe batinda ki batuba kende ko enlever na kimaki. Ba caméra cachée zo ki ba image. Sikoyo. Na kata image wana tango sala oyebi Taylor bien, les gars chic. O salela ngo live, ozo publier na page Facebook na yo. Ozu o sala live pour la hôtel mais la marambo oyo le pasteur Mike Kalambai azo sala ye ko utane États-Unis a komi ko tindaka batu ba ko kanga ba journaliste. Ozo comprendre. Donc tout ça bon nga so yo bandi live o sala nga ata lien et ça va bien. Fille oyo Magali Kongolo nde o Mike Kalambai atindi. Mike Kalambai atindi fille oyo pour akosa lokola azoya ko sala émission. Ozo comprendre. Nous avons des liens émission. Tout ça qui est émission, to buka ki Mike Kalambai. Donc, bangangama ba les gars na chaîne na biso ba bito ba pesa Mike Kalambai kisi. Wana ndenge to yoka ki na ba mama jabu ndenge lekaki. Parce que Mike Kalambai ba utiliser Magali Kongolo. Magali Kongolo comment on travaille na Mike Kalambai. Ne batindi akosa lokola la jour akosa l'émission Taylor ayeba quitter. Ozomona ba jouer na G. Taylor ayeba quitter. Taylor akasi ka invité normal à jouer l'émission. Nzoka nete fille wana batindi ne batindi bato ba jupe koti na bureau ya fiki na bureau na nga ba kangi Taylor ba enlever ba kenaye. So ti ba kenaye wana ti to sur téléphone le ngana to filma kite mais ba image bato mususu ba filma ki. C'est un peu ça. C'est bon tendresse nazo tinde loka siko. Na kei to nako luka bato ba filma ki na ba image. Parce que nous avons fait travailler, nous avons fait la batte. Nous avons fait Bazo tuna asali nini toboy Noko ayibi wapi Hein Noko non bakena si avocat na ya zawa bokena Noko bokena ibo poani Pourquoi C'est pourquoi on a kotambe photo kangiye photo fona ndenga kina zoboya mais bokena mu malembe azoboya ce que to sani bokena malembe si je mets. Nous avons un mandat d'amener. Non. Sa capitaine. Na lobby boye. Bokena mutu malembe. Asa responsable papa. Alors bien okendete. Soto sani. Mettre exemple comme ça va. Je le mettre Zoya. Mettre exemple comme ça va au lobby. Mettre ça théâtre ça éducatif. On peut soto kokiananda. Mais si nous mettre Zoya, mettre na ya Zoya. Aya to kenda zoboya ko. Taylor. Comment on doit y avoir donc la force reste à la loi. Bazo tuna asali nini toboy Noko ayibi wapi Hein Noko non bakena si avocat na ya zawa bokena Noko bokena ibo poani Pourquoi C'est pourquoi on a kotambe photo kangiye
Po to swana ndenga kimi azoboya. Mais pourquoi il malembe? Azoboya est-ce que to sani? Quel est malembe si nous avons un mandat d'amener. Non. Sa capitaine, na lobby boye, pourquoi il mutu malembe? Asa responsable papa. Alors bien recandidé, ce que to sani. Maître Zam Tomzoba en India. Je le mets à Zoya. Maître Zam Tomzoba au lobby. Maître à théâtre éducatif. On peut se toquer en Anda. Mais si nous mettons à Zoya, maître à Zoya. Taylor. Comment on doit y aboyer? Donc la seule force reste à la loi. Na lobby Telema Taylor. Na lobby Telema Kendi. Telema Akende. Telema Kende. Telema Kende. Bazo tuna asali nini toboyi Noko ayibi wapi hein Noko non bakena si avocat na ya zawa okay Noko okay na ibo poani pourquoi c'est pourquoi on a kotamé ko to kangie ko to swana ndenga kimi azoboya. Mais pourquoi il malembe? Azoboya est-ce que to sani? Quel est malembe si nous avons un mandat d'amener. Non. Sa capitaine, na lobby boye, pourquoi il mutu malembe? Asa responsable papa. Alors bien recandidé, ce que to sani. Maître Zam Tomzoba en India. Je le mets à Zoya. Maître Zam Tomzoba au lobby. Maître à théâtre éducatif. On peut se toquer en Anda. Mais si nous mettons à Zoya, maître à Zoya. Taylor. Comment on doit y aboyer? Donc la seule force reste à la loi. Na lobby Telema Taylor. Na lobby Telema Kendi. Na lobby Telema Akende. Telema Kende. Bazo tuna asali nini toboyi Noko ayibi wapi hein Noko non bakena si avocat na ya zawa okay Noko okay na ibo poani pourquoi c'est pourquoi on a kotamé ko to kangie ko to swana ndenga kimi azoboya. Mais pourquoi il malembe? Azoboya est-ce que to sani? Quel est malembe si nous avons un mandat d'amener. Non. Sa capitaine, na lobby boye, pourquoi il mutu malembe? Asa responsable papa. Alors bien recandidé, ce que to sani. Maître Zam Tomzoba en India. Je le mets à Zoya. Maître Zam Tomzoba au lobby. Maître à théâtre éducatif. On peut se toquer en Anda. Mais si nous mettons à Zoya, maître à Zoya. Taylor. Comment on doit y aboyer? Donc la seule force reste à la loi. Na lobby Telema Taylor. Na lobby Telema Kendi. Na lobby Telema Akende. Telema Kende.